ndenge nini générique Nabino tout le monde mutabwa kiango eza animateur Nabino premièrement et puis ndeko Nabiso Arsinia sauti chez les voisins chez papa maestro Cassette aponi chemin na moi ça mutala libre ça là olinga puis tout dans mboka mombo il y a la démocratie masanga banini ya mo évangéliste to ko mo ngeko sa bien ngayo moninga omoni na se ya mvula na se ya moina mimi mokuma la ngai nazobunda kosekanga te oyebi réalité ya vie na nga te mobali yeyo na botama nazalaki mwana na ndako ya baboti na ngai babokolaki balaisaki batangisaki nga lokola mwana lelo nga mpe nakomi kobota mokumba ezongeli ngai nalaisa natangisa na bokolaki mobali pasi ye mbala na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakonima ngai te papa nyokwamaki mawa ye ngai mawa kasi mutu asala mabongo olobati ndeti nga na yembi na destin na yembi na regret na destin na yembi ya vocal na yembi na destin bapromese nyonso tolakanaki esuki lelo kokabwana no elatisinga lopete na mosapi chance na nga nazwi yanga mobali apesinga valeur bajelo bayoki douleur papi matalatala bayere motema langa Gilles Christ bani espoir ngoma yonzika et puis ma vous créance lusala Paolo dos Santos ni ensaleli. Voilà, aujourd'hui, au super temps, il y a disque concurrent la Bino direct Patrick Beckham. Il veut nous botter bon. Est-ce que nous si nous t'en voulons voir dans les réseaux sociaux, boyo karata, nini boya nyongo, au caron quand même non de on a eu. Bana kala. On a eu un kala, nini boya nyongo, kala. Combien on a dans la PC mbote. Kala, bon, voilà, bah fasté tout sur la vérité. Na bana yo kon kala. Lo batama mususu. Ba mawo tu na ngana zo banini boya nyongo na yo kala. Kala na mbizika ba mboka. Amfumu lengi betu tu yanga le keri ga ko community selomba batuge ni fumu ino keri gushe papa uki sarisa bana baya luamu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu wangu mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwe mama mwende kuna yuyufuna Roger mwana mama bala woyiwela ungeri kimakanda woyiwela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadomba. Voilà, très chers internautes de Métro Makengo, tapis rouge, bonjour de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Bombo Tenabino, de la part de Christian Vangoulé, Papa Bombo. Et merci vraiment, Mingi Nandeng, vous allez toujours continuer à s'abonner à la chaîne Nabiso, parce que tu as remarqué ces derniers temps, dans l'émission, c'est aussi Labino, après avoir Talayango, et vous avez liké, vous avez s'abonner, et ça, c'est vraiment plaisir, parce que tu as remarqué que Moussalo, tu as aussi Labino, et aussi Labino, vraiment plaisir yango to senga pena bande ko nyonso bozuli baku ya kotala biso pour la première fois na kati ya Metro Makengo tapis rouge bo se limité quand on entend l'émission te bo s'abonner massivement pour na bo rendez-vous na Christian Vangoulé. Alors aujourd'hui to sur la par rapport il y a actualité il y a
album Détermination, auto rappeler qu'ils aillent déjà sur toutes les plateformes depuis le 30 mai, il y a année toujours 2023, et en gros, il y a résidence, il y a Patrick Nyons, Ozali Bongo, artiste et musicien, évoluer Bongo, dans le mouvement, il y a bien affilé, tout, mais par rapport, il y a, actualité, na bango nyonso, tout, mais kokota, et par rapport à l'actualité aux alliés dominé, et biche celui qui non, et l'actualité à concert, il y a Stade de Marseille, il y a Ferregola, Jésus, des nuances. Alors voilà, Roger Matadi, le grand réalisateur, on a réalisé émission et à l'élo la métro Makiango tapis rouge au son dans la balle de Gounos, partout dans le monde entier. Bah, on a déjà invité Nabiso Patrick Nuance, à qui j'ai dit bonjour Nuance. Bonjour Christian Vango. Bonne santé. Santé très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, tout le monde c'était maille, donc ça prouve que non, pas bien appelé c'est retrouvé qui toque quoi. Mais t'as avant vraiment. Vraiment déjà. Yeah. Sinon ça va. Nostradamus Tagre, l'homme du moment, papa détermination. Du coup, on a deux bacs ça vraiment. Voilà, Nuance ndaku kitoko hein. Pour biso to rappel on va songi c'est mukie donc kitoko pour mandako. Mais t'as avant vraiment, la logique. Voilà. Donc est-ce que toi ba no mukie kaka nde ba filma bino na ba nde ba loba ki ba pesa bloka ba $100 ba $50 on te permettre vraiment vendre ça ndaku kitoko ouais. Ba organisation surtout. Ko bomba. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a mon père qui est tout bête sur la musique. Musique est à moi, car, moi, parler, mais il y a son nom, on peut y avoir car, et ça, carato. On le voit véritablement, on côté, on a été. Na kate. On a constaté. Mais la yébike, ça l'a ka. On a vu très bien la yébike. Ah, car yangona. T'es mon, tant de côté super mo, ouais, pas battu. Autant la peu, beauté, pour biso, rapide, songi, tu m'as mon connaît, songi. Danger, yangona, les allons. Yes, so, mais t'es pas bien affilé que non, pototé. Car yangona, qui ça, son temps, on va te filmer, pour illustration, parce que, bika, batala, biso, au boulot, tu vas te sur la lukuta. To film, faut te filmer au pays. But muso va la France, ba mona ndove nde okula na kin ba direct nanga batala na ba dire mona na kumba déjà. OK. Mais tu ba mona ngo ka pour ça la personne bien en tout cas parler pe kitoko. Alors détermination ça sur les marchés et Patrick Nuance Somoni déjà deux interventions ouais pour nous à kitoko. En tout cas franchement félicitations mon frère. Merci Christian Vango. Merci. Voilà, tout sur par rapport il y a détermination mais tout en nom qui Patrick Nuance. Aujourd'hui, bazolo bakino bino bokomo zo ba mise ba nengene. Générique na bino to monde mutabwa kyango eza ba animateur na bino premièrement et puis ndeko na biso Arsinia ça oti chez les voisins, chez papa, maestro. Cassette. Aponi chemin na moi ça mutala libre ça là olinga. Puis tout dans mboka mombo il y a la démocratie. Puis surtout au marché, au kana kama moi achala aloba na émission mombo yona. Abi nga pesi pension ki mukolo. Yazana na mam na ba nga pesi pension ya kibolenge le aloba ya achala loba bongo. Nga zana aboki bien yuki ngo. Archini c'est déjà na mboko. Sobilo waxi kaka po côté kuno babok ça qui végéta ima sana bino ou comment acha ala bosser déjà azana ma prince na mboka we tant aponi nzela na moi ya pi apesi loko mombwe parce que mon eza bien fort bon non ça la mangamuté pour atala bato te déjà ça la orchestre na yemoko mutazala wana te ya mo yono za bino comme solidaire ya kana comme solidaire te qui n'a pas dans yo mo za bino memo poto te ya oza yemoko jeune bongo yemoko oze qui na sala orchestre na sala album na nganga moko ngamo producteur la peu de moyens azaki nango a osé quand même ko chambongo na bongo na risque risque tu on a batumo te ba te mutumo te ba te yemoko amikomisa ninga zawana asala album na ye asala orchestre na ye yemoko a comment voyager na ba mission na to mataka avion s'il vous plaît vous comprenez et puis on a banzembo oye bani na mboko abimisa album na ya liboso na temps wana ba so na bosanité ba vena biso ba power album ya vena biso exarani na temps wana temps abimisi ba mon choix tokos ezara tokos te no ba temps album na liboso album a patron liboso power ezalaki dina na nimo zadi na ke ba power ezana zo beta mais mon choix ya wana et ça la maman nango si lelo vous comprenez papa détermination l'homme du moment ami komisa bongo ye moko ezate te
Donc ça là. Comme ça bon il est bon comme là moi appuie à mon toi rêver ça na problème était ils a bongo. Ils a la bongo na loi il y a na loi nature ça toujours bongo. Yeah. Ya on se connaît ngana lo ba parler ngana lo banini ke. Ya sala makambo te pona batu. To ya sala ki bwenga pe fona sala ko ite. Ya za no ano réaliste. Ya sala l'esprit tu na eti na mam na ya bi afona sala et puis ya calculer ko batu te. Ngaza na ya calculer ko batu te. Ya calculer ne batu te. Mais est-ce que après to côté la mosindo ya détermination parce que y a une actualité autour de sur par rapport ya ba intervention na yo. Y a une ambiance. Tombo yambi Archinians en mouvement. Archinians azaki collègue ex-collègue ya patron na lelo actuel. Siko bino tombo zana e ambiance ndeni bozana moi ba complexe mo kan ndenge za no ko beta na presse ou to pese ba respect ambiance le kalon ndenge nini. Non, mais c'est ça bientôt la famille. Ouais. La famille, c'est nga ba respecter batu. Na respecter amukolo. Na respect. Na groupe ça te ka pona archi. Ouais. Ils en a batu o pena ke o pena na bigi ya la vie. À part non musala qui na olekana te pour za paysager kenga. Ah oui. Vous comprenez? Dans ce sens là. Donc et puis à part on a so de depuis de long non c'est ça. Et là on me dit ça biso connait la musique to qui na ça la boulot mais c'est la famille. Les adorateurs. Moi privilège mo wete. Nda beta de na pays nga bwana. Non, je pense pas père Azorabi sur une mort. Voilà. Bien sûr que oui. Voilà, merci beaucoup comme ambiance parce que ça le quoi équipe nationale na vestiaire moto outi boya c'est un peu moi cohésion ça la moi bien sûr ezali bonne marche et ça na kati il y a mouvement. Alors aujourd'hui la détermination première concert la bino zaki mwanda. Non, premier concert avant to ki ne mwanda déjà to betaki deux concerts. Tobetaki na limité na Fonac na et pas Alain Carré na pesi mbote jogo na biso après tu as robeta sur na bon marché na cercle bimois là après on a total ici comme Mwanda puis Syria va concert et continue toujours pour déterminer sur bon soit album et sur la Mwanda papa na biso Mwanda ezalaki carton Mwanda ezalaki carton tobetaki na terrain territoire Mwanda wana ezalaki carton ba senga banzembo na ba titre combien de personnes. Ah, nazana maîtrise mais full one ezaki belle bazaki tel ezaki plein à craquer 20 000 p ego les capé ouais terrain territoire ezaki munene makasi ego les capé pas 20 000 ça ko na terrain ni terrain GD alemba ouais ça le ba GD ba vélodrome na biso OK ouais ça bena terrain ya munene pena ouais so mais ça na obeta ba terrain munene déjà tozaka na bomba na terrain sokol ba baby bazaka na bomba baby terrain sokol les ala tout ça là on est on positionnement non ils ont un carton moi on a plus allé on a le terrain territoire donc ça peut ça il va bateau singa banzi mo senti bina ki bete la biso destin bete la biso réseaux sociaux bateau singa banzi mo na ba titre puis par là na féliciter patron na et puis na zo pesa merci mingi na ba ange na ndenge ba yambi album na bango na ba ange na biso Mwanda vraiment bo ça la biso plaisir donc l'humanité na 23 jours il y a disque bimi et puis ils avaient bien envoyé ma sobaki ça nous n'a pas donc ça socio na réseau na sikabo imba déjà image ça so continue na page officielle na biso on peut ça ba image ça bien so continue le problème c'est na za na ngopé na ngopé on comprend na pena que aujourd'hui il sera ba image et ça bien non ba image ça pena donc Mwanda merci na ange na biso Mwanda on comprend il y en a dans boka père quoi donc boyemba na public toujours rien m'appelle na public bon c'est nga respecter les responsables forme zo kama 23 jours kaka et puis sera possible et bazongi simbala moko responsable quoi chance tout le monde na scénario clip non bon si moi c'est déguisé moi tikela masanga banini ya mo évangéliste to ko mo mkeko ça bien ngayo moninga omoni na se ya mvula na se ya moina mimi mokumbala ngai nazobunda kosekanga te oyebi réalité ya vi na nga te mobali yeyo na botama nazalaki mwana na ndako ya baboti na ngai babokolaki balayisaki batangisaki nga lokola mwana lelo nga mpe nakomi kobota mokumba ezongeli ngai nalayisa natangisa na bokolaki mobali pasi ye mbala na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakonima ngai te papa nyokwamaki mawa ye ngai mawa mawaye
Mosala na boyaka na bolenge na kimokolo vangu na nimi yango kaka. Il suffit na zuwa tali futa na bakolo yanga libota. Ngai kolikunzi ya fami soki na salite nani ya kosala. Ngai yo ngai mawa. Mawa ye. Mobali la boyaka na bolenge na kimokolo na nimi ye kaka. Il suffit na zuwa tali bala na longola soni ya fami na ngai. Ngai komona mwasi na libota balaki pe bakomi kobala. Ngai yo ngai mawa. Mawa ye. Moi crédit mon robot hein. Envoie-moi. Le petit rédit, bien le petit rédit. OK. Donc soit le texte c'était écoute un peu par rapport à nuance ouais. Elenge sepala na bolenge na yo sala nyonso elingi motema. Wanga nkulu na onga yenkelo biyo pe yokobota bana. Mabe ozosala na le present koki kolanda futur na yo. Oyibaki bakoyiba yo mawa ye. Oni okolaki bapara ekoki kozongela yo. Mawa maître kazi. Ozala na mbongo pasi yo mokili. Ozanga pe mbongo pasi ni onsani okwami. Bafami baninga pe bandeko na yo. Engo ya butu moi bakota lelo. Soki pe ozangi bakondima yo te. Mirai Sanduku koyebana ye. Koyebana ezali nde ngambo baninga. Basangisi ye. Basangisi lokumu nanga na mbongo dokotolo ya imbile. Nalinga kama sange bebisanga sante. Sigarete nenge moko. Nalinga ka sigarete pesanga maladi. Natikala nga mokola mogili lokola moye botama na ndekote. Maladi yoko tungisanga. Bakokundanga na yo libulu moko. Maladi Mirai Sanduku. Bakokundanga na yo sanduku moko. Maladi. Siko koto. Ngoma imba kaboy. Na yaka na poto na koti na mbongo na Kongo bakolia bakomela. Mayebi pasi na nga ite chuchulu ambo Jamila Tirbo. Na kolala pongi maola ite tangweta na nga na kende koluka. Nga kwetike ya mpamba. Tona yembi boye baneli munduka. Dessin anima sepeli. Banano mon vibration. Ba sepeli quoi. Voilà. Aujourd'hui, Détermination, les albums, il y a combien de titres hein? Volume 1, il y a 14 titres. Voilà. Deuxième volume, Péroya. Oh! Ouais. Bon, autant on te dit volume 1, il y a 14 titres. D'autres autant, il y a Détermination, il y a 14 titres. Mais cette fois-ci, apparemment, on dit que c'est le 10 changer par rapport à bien appelé mais ça ne s'habille pas. Ouais. Artiste a bossé pena. Donc, les albums, moi, boy. On a bani na rolo ba teza na banzimbo pas 38 ans na epena apesi misala mo boye déjà somme voilà Patrick Niance aujourd'hui toi qui volume 1 mobimba mais permettre la question parce que na bino nga pena moi air mo ko ba touté mais pour expliquer biso non petit filet na combo ya combo Kiminga collègue nao ex collègue nao petit filet. Aujourd'hui, à l'autre mouvement, à Zapa Patrick Befkam, mais à Yembaki na studio, s'il te plaît, à Yembaki Miché, hein, petit filet Miché, à Yembaki na studio, mais pourquoi intervention na Bolongo Liango? À Yembaki, ouais. Mais on a dit que tombe, papa, dit que ça quitte. Vocal na Bolongo Liango, non, vocal na peto qui est ni un sium to Yembiango. Te ngana yemba vocal ba tunde ni ngamna na mai na makila boy non ngana yembi ba vocal ba tuna kasi ngana est ba blog na ba bina fla pression artiste mtu ba yembiango ba ngoli ko blog na te e salamate mama bon ngana de biso te salamate ngana kenda na ke studio e salamate mama bon kasi mu da salama mama bon lo bat leti ngana yembi na destin yembi na regret na destin na yembi vocal na yembi na destin. Ba promesse nyonso tolakana ki Yesu kilelo koka bwana no ela tisinga lopete na mosa pi chance nanga nazwi yanga mobali apesinga valeur bajelo bayoki douleur papi matalatala bayere motema langa Gilles Christ bani espoir ngoma yonzika epi mavuzi créance lusala Paolo dos Santos ni ensaleli.
Voilà. A destin. Ngam na yemi bongo. Na habité so muta le galo bi ay. Destin wana. Non. Et ça la mate mambo wana. Na regresse ko. Te nazolo ba vérité. Nazolo ba vérité. So yi muta lobi ale kaya na disque o eza na tege blo mo mutu mo yembaki. Après longwe. Batikali ko yembela wana sima. Et ça la mité. Alors pourquoi? Ah na habité faut tourner. Et si boy l'air on a niance boy. On s'accorde. Non. Akena nango. Patrick Bekam ba yipale ba zonga saka rwana. Ba zonga en popo. Après po. Après scopo. Alongo ba zonga si on tamusu ba repese on peut mission mususu. To solo na mama. To solo mama za na poa. Ma poa te bon solo monter. Voilà, aujourd'hui au super temps yoka disque ya concurrent la bino direct Patrick Bekam. Yimno bochage bongo. Mais moi ça la faux. Vango détermination dans le terrain. On a pas Nostradamus format. Donc c'est là le 9 juillet aux ala na my event ils en a bandal to beta wana et puis on voit mazo kende showcase mo na Chypre et puis aux ala na colonne. Donc ba so temps album na bango quoi. Donc là il dirait qu'on peut Patrick Bekam tout ça bon te vango. Na ba ba la biso habité azanante mutoto chawana. Azanante. Depuis nous visera toujours l'écolo. Azanante mutoto chawana. Azate. Nous visera toujours père. Azate za place toza. Za place toza. Mais ce qu'on va déclaration Niance nabi que au beta pas osa adorateur. Il y a mouvement il y a président bien affilé. Aujourd'hui disque là on a combat gomme. Tout cas présent na melo ba que non il y a disque zo kanate. Est-ce que Niance y a nous tambola wata na réseaux sociaux boyo karata nini boya nyongo o quand même non de wana ngai bana kala anda yo kon kala nini boya nyongo na kala comme yango na pesi mbote kala buyo vango to voilà ba faste to so la vérité na bana yo kon kala lo batama mususu ba mawo to nanga na so ba nini boya nyongo na yo kon kala na musique ba mboka ya bongo folklore kala kasiti personne vient sur ma belle liste na robeta ngokutu ponga na ramongo moi ngana okeba répéter vient sur ma belle liste ba mama ba chérie ka bongoto les losco sentir penage détermination et barchinias ba yoana yo ba parambo batela bana bilembo ya suka ekomi gomonana makambo baloba na bible yango yo tokomi komona na quartier babenga ke ma chérie libanda koma kasi eza babiloko barchi bache message après kotoyo lola kunali archiniance vous comprenez utamboli malamu ukokota lola utamboli mabe nzela lifelo kotoyo lola Joseph Mbaya kunali velo Archinias, félicitations. En tout cas, Moussala vraiment kitoko. Côté qu'on a no boire à souster, mais na c'est repris. Est-ce que bien mon peine de boza autant boyamba qui Archinias na mouvement. Bobanga ité parce que qu'on a bomolé qui va no bête ba 12 ans no boire raté. Mais bien au PC chance. Mais apparemment na mon dieu boza d'accord na bois c'est libino hein. Ada bosser. Achata bosser. Voilà, Patrick Niance, aujourd'hui, des solo poko, na kati album Détermination. Au but titre ni Destin et puis na regret, na Destin zanzembo, on voit ma mbeli colonel et dit mon bana pesi mbo TV dans le boss. Noble dans le sar colonel et dit mon ba. Papa na Fatima ya Samira Boluka. Ta kanga Johannesburg wana makam. Il dit mon ba. Non, tu regardes au toi il bosse. C'est Destin. Le regret. Regret tu regardes tout comme ça bien. Vraiment mba. Ozalaki awa na tango pasi olalaki na etoko ya motema na ngai lelo zwi mbongo yola oke kotonga chateau na motema bambanda nanga soki okonyokola nonga loboko motema te colonel Edi Momba motema yango elingaka yo endimela yo ebombaka mabe na malamu na yo colonel nazamanga mobesu na maboko na yo avant olia ngai pardon tia ngai mongwa ochenga sucre
epesi confusion epesi ngai kote mosusu bololo tokosuka na noze kona nzembo nga na yembi mbolingo no ekomisinga surmiwe sante na ngai ekomi madofolo mipanzila nga ekomi ya kotanga nga Samira Boluka mama na Fatima Hervé Lumeka Charlie Moshana José Malesso Ambrosio le pétrolier au secours Françoise Fate Kolama regret. Voilà. Voilà, regret. Et toujours, Nakati, il y a album Détermination. Alors, Patrick Nias, en tout cas, félicitations. Parce qu'il y a vocal dans Open Simbi. Alors, parti mo bono yo ka minya banala et c'est que ça nga ya mo yo ka ngo trop. Place moko presa MB na réseaux sociaux. You know? Hein? So na comment non so que pesa pour ça lisumba. Yem le son parti s'il te plaît. Fabrice Tamola kiela mosinga tangwa buzani pembeni ya pesi posa kosala lisumu kitamvume mangala nzela lisumu nayebisa nzambe ezalaki fote na ngai te ekelamu na yo moko tindaki na mokili wayana bato mosusu mpo moni ebo lulia mosusu mpena so moni eboye réseaux sociaux tosola réseaux sociaux omoni eboye so tali na boye na moni mosusu omoni ebo luli kolula deja eza lisumu Inspiration de Outeno Web, même le Kitoko Bongo. Nostradamus, évangéliste. Il est lagi. Mais c'est moi qui est bandé mon personnalité sa maestro. C'est mon mot comment c'est moi qui minga nzambelanga personnalité non. Motonyote kona bino moko kinoliwa ngana kolanda yo o mote ke kende mo ngana sembo aoga namona eki pena nemo bino bolandi parce que on aime belle de so obi bino bolandi kuna tola nani barit ngana eza na onde monte one time sur salon yo salon yo réseaux sociaux en tout cas c'est mo pena kitoko makasi par rapport il y a réalité tout le monde hein au monde moi c'est mon TikTok au monde na statut na yo se dit beauté ouais puis lèvres rose so moniembo tika ana ba kusha bilo mo na biso boya réseaux sociaux influence et on voit mazo et ça ba tout tozonge la vie à réalité influence à réseaux sociaux baninga tozonge la vie à réalité Fabrice qui t'en vous à vivre kana réalité vivre ça la nengo zalit imoni sa nengo za ouais. Voilà les adorateurs aujourd'hui boza parmi ba mouvement où ça succès dans kata Kinshasa boza parmi ba mouvement où dans l'actualité au bad ba lobela mais apparemment moi je pense que le réseau a poto hein parce que sotali côté héritier Watanabe sotali côté maestro sotali côté déplique otali ba misa faire pa kene kala ba otiko kende et apparemment kaka bino le botika la et potezo ya karaté pourquoi potezo ya karaté la mouvement la bino on a invité mais il y a un temps pour toi un temps pour tout mais de bon on baninga mso kende on a ça bino pe moi mukusate faut pas kende biso tango esenga faut kende to kende ka et puis tout dans musala na biso ça ba ngate ke so ki bo nyamuka on a limité unlimité yes Brésil ku pa bo kenda ba betino 12 bokete e bana na beti 12 yo moni affiche mo bimi ba lobi ke concert les anile izaka ba souci mo ba moi mike bana Brésil bana São Paulo bazela date mo européen makala militaire to ya les anile te bon Brésil va poto bo kima na Brésil te na biki bo zela nega Schengen nega bo nyam ka to ye ba bino wasa ko lobelo mo bo bana nga ba iba te po makambo na ba coffre fort moni sa ngo to yeba nias esa bino pena so ke poto pena les adorateurs bo ya bino to la jour en temps to kende bitanto ya puis vango moni na ye papa pena bona biki o za ba nzele na miki liona bani yoko na bula o ki mateme momino na ko kanga no ba dinta o pe bilengi kangi ete papa vango zela ga jour c'est là qu'on comprend tipso linga boulot na biso. Voilà, Patrick Nias, comme vers la fin, il y a entretien à biso. Aujourd'hui, on doit être à biso. Pas retenir nini. Bandeko, nous avons besoin, il y a comment, détermination à live. Pas programme nini. Programme d'abord, on répétera chaque mardi, jeudi. Et puis, tout ça, on a la bonne auberge, première riz, en face canal hôtel de la Funa. Tout ça, on a chaque mardi, à la coulisse, et puis jeudi.
Toza wana la répétition na biso ni za ke ba kotara. Donc jeudi hein. Ouais. À partir de nini? To bandara 17h to bandi puis 22h ceux qui débordement ti ba 23h to kati. Et toza wana chaque mardi jeudi na la bonne auberge en face la hôtel de la Funa. OK. Donc juste limité hôpital H-Juana Kotiango. C'est bah 3e 4e avenue qu'on a donc hôtel de la Funa en face de Moscou boy. Ouais, avenue Charpentier là très bien. La bonne auberge. Toza wana chaque jeudi toza. Chaque jeudi toza wana. Alors bah salutations. Ouais ba mbote na pesi na Mokonza Mboka Miguel Dangote l'homme de 200 000 hein en liquide visuel Miguel Dangote Mokonza Mboka na bosanité Paulo dos Santos Gauthier Touba la Pulga Masananga Hervé 10 Espoir Ngoma Yonziga Solebembe ya Papi Muluba Shibo Maleu Kademod Business et puis pour finir AZK Pomba Sen Mireille Sanduku Patukusu Kitoko. Numéro en contact. On va prendre en contact plus 243 85 811 98 04 plus 243 85 811 98 04. Voilà, merci beaucoup Nian Safilé. Apparemment comment on dit on soutient Nian Safilé. Il y a toujours affilé. Il y a filé toujours. Ok, voilà. Merci beaucoup Nian Safilé. Il y a filé. Donc chers internautes, toi bon la résidence il y a artiste a bien affilé en tout cas et bravo na bien affilé parce que aujourd'hui à peine parce que tu es na ndaku ya artiste na tout le monde pena que non conforme tout vraiment qui te coupe véhicule pe libanda en tout cas musique sanga senga pena bo tambola pe boy non ba ke pour tout le monde aussi pena que non ça va pour tout le monde vérité moko et merci à mon vieux Scotine de Tani Papa Héros. Tozana vraiment te lemba toujours ba héros et mon vieux Scotine de Tani et merci à balobi mère na biso maman patience kabisa kaza limo sa pembe pe j'en a pe bande kota qu'il faut pour tout changer c'est pour moi et le mot ya break ya sigé kota moi patience et au sala vraiment kitoko mingi et merci à Hervé Vako le banquier Hervé Vako le banquier l'homme au billet vert merci vraiment pour notre soutien et merci à les patrons Michael Mingashanga Aigle moi na muke masomba déjà appartement na kati ya cité du fleuve merci beaucoup na Roger Matadi merci à papa Simon Kabaka Makengo et de gros bisous à ma fille chérie Liam Chris Vango et quant à moi je vous dis au revoir. Dangote l'homme de 200 000 hein en liquide visuel Miguel Dangote Mokonza Mboka na bosanité Paulo dos Santos Gauthier Touba la Pulga Masananga Hervé 10 Espoir Ngoma Yonziga Solebembe ya Papi Muluba Shibo Maleu Kademod Business et puis pour finir AZK Pomba Sen Mireille Sanduku Patukusu Kitoko. Numéro en contact. On va prendre en contact plus 243 85 811 98 04 plus 243 85 811 98 04. Voilà, merci beaucoup Nian Safilé. Apparemment comment on dit on soutient Nian Safilé. Il y a toujours affilé. Il y a filé toujours. Ok, voilà. Merci beaucoup Nian Safilé. Il y a filé. Donc chers internautes, toi bon la résidence il y a artiste a bien affilé en tout cas et bravo na bien affilé parce que aujourd'hui à peine parce que tu es na ndaku ya artiste na tout le monde pena que non conforme tout vraiment qui te coupe véhicule pe libanda en tout cas musique sanga senga pena bo tambola pe boy non ba ke pour tout le monde aussi pena que non ça va pour tout le monde vérité moko et merci à mon vieux Scotine de Tani Papa Héros. Tozana vraiment te lemba toujours ba héros et mon vieux Scotine de Tani et merci à balobi mère na biso maman patience kabisa kaza limo sa pembe pe j'en a pe bande kota qu'il faut pour tout changer c'est pour moi et le mot ya break ya sigé kota moi patience et au sala vraiment kitoko mingi et merci à Hervé Vako le banquier Hervé Vako le banquier l'homme au billet vert merci vraiment pour notre soutien et merci à les patrons Michael Mingashanga Aigle moi na muke masomba déjà appartement na kati ya cité du fleuve merci beaucoup na Roger Matadi merci à papa Simon Kabaka Makengo et de gros bisous à ma fille chérie Liam Chris Vango et quant à moi je vous dis au revoir.